O comparer nini pour Marie-Paul alege na mamba oyemba musika, alege na mamba kolata musika, alege na mamba ba pièce musika, azana ba biloko kitoko, po ya za mutu goût, aza mutu sentiment, agenda ata sombe belé, na budget. Mais yo kene na sana na beta compte pour mon comprendre. Maison mère ici to vidango kala. Yo tanga maison mère pe na biso. Maison mère to pesa ki un pifo, biso mo pe to sui pifo wana. Maison mère aze logota. Biso za kulutu ya ba wenge. Moni nalanda ba interview, nalanda président nga Sultani Jibem Piana. Sali. Vie aloba pe wenge etika la moko. Angleterre pa aloba wenge otika la moko. Mais jusqu'à maintenant tu es baraté wenge anani oye kotika la moko. Webi que 2016 eza kata licheti, bakati 2016. Donc Luanda wana to ape bata liboso kendango te to ape bata sukate mais toza bato bazo zela. Po ba kenda ba façade na ba kune ko makalambai. Entaba na Luanda bana posa ba façade asikate ndaono ba monate. Wenge maison mais combo ya maison mère, so bazana esprit ya vérité ya bonzambe fo ba lobaka. Combo ya maison mère mtapesa ngo Marie-Paul. Père recrutement ya wenge maison mère c'est Marie-Paul. Non, Adolphe Analito au salaire recrutement. Analito c'est Marie-Paul. C'est Léo na habité na yo karaka para utara pour la yana Marie-Paul a pesa JDT. Mabia la tozane na wengel Paris. Ba sampa tozana bona ba el Paris. Ba mission belé a pesa JDT. Elenga Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro. Merci beaucoup, bon week-end à tous les fidèles internautes, vous qui avez choisi Elengia Congo. Je suis tonton de la presse congolaise, Juvenal Kibala, ici à Kinshasa par rapport la tonton est là juste pour promouvoir la culture congolaise à travers le monde. Le Oeza Weekend, Borozo News, il y a musique congolaise à travers l'Enya Congo TV officiel avec Tracy Mbelenga, pro. Glody Diasika, la mignon de la presse congolaise. Bon, ce monde a beau garçon, ce sont les musiciens de Marie-Paul. Alors, information, vous allez voir comment prester à travers l'interview. Objectif, beat, parce que Mikolo est engagé dans Angola, j'ai des Tanzanie, Zambie, Banapé, l'autre côté, la musique, et ça, c'est moi, genre, Afrique, pays au foot. Après 3 ans et absence, il est de retour avec Fox. Je ne sais pas si Marie-Paul est de retour avec Fox, à qui je dis bon week-end Oxygène. Bon week-end à Yomorope. Moi, c'est un tonton de la presse. Donc plaisir à trop. Donc Monica, tu es dans la ville. Tu es dans la ville, toi qui, moi, tourisme, tu coûtes un aéroport. Donc ça, le plaisir à danger. On salue tout dans le monde. Au balinga vraiment Wengel Paris, au balinga Marie-Paul, tous ça poulet naé, tous travailler, tous comme à Luanda d'ici là tous en Luanda, bana Luanda, tous non à Luanda parce que tous on a tourné en Afrique, donc tous tambola pena Côte d'Ivoire, Zambie, Nairobi. Na disque nini? Biso non na minicho yo batu ba yo kotala ke Marie-Paul atiki tant trop. Na tant trop atiki, ne tous comme à Luanda, kozonga na biso disque bimi. Tournant en Afrique, on a ce que après 10 que bima. Que Marie-Paul déjà au moins a son frère en Christ. Non, on est en les on dit Marie-Paul a pris à Makasi. Ne bat ba croyaka. Ba e barate Marie-Paul aza Eli. Aza mobengami oyo Nzambe aponaye. On se comprend. Mais à part ça, aza pe chef coutumier. Azali roi ya Pire Lunda. Et bon le loso Nzamba bengie qui a ça là. Ce qui Nzamba bengie ouais à cause là vraiment ouvert dans Nzambe parce que les preuves année a yebi Bible atanga ba pisom atanga ba verset Bible donc a yebi Bible ko saranate. Mais bozo que nous beta na ngola disque était plus de 3 ans en Europe. Na habité ba convaincre biso nani. Tozana répertoire costaud. Tozana répertoire costaud. Répertoire à Marie-Paul, Yangonde Moutou,
oyo ba fanatique ya Angola basengi bayoka banzembo loko abeta na ba nganga nzambe banzembo loko abeta na ba couvre-feu ba Armageddon ba carte jaune toza na répertoire costaud ya kosakana te donc yango ne to représenter libanda donc toza au moins banzembo asika so to yembelo ngwa eza danger mais banzembo na biso akalati lelo silate banzembo na kala wenge El Paris bon écoute ce na wenge maison mais au moins non ça sera trop de victimes te maison mère ici to vidango kala yo tanga maison mère pe na biso maison mère to pesa ki un pifo biso mo pe to sui pifo wana maison mère azel logota biso za kulutu ya ba wenge moni na landa ba interview belé roi aleka na TV aloba wenge etika la moko na landa président nga Sultani Jibem Piana sali vie aloba pe wenge etika la moko Anglebert pa aloba wenge etika la moko mais jusqu'à maintenant to eba raté wenge anani oyo kotika la moko. Oui, 2016, les akata licheti, bakati boy 2016. Toye basiko wenge ngo ekotika la moko eza ya nani. Donc na 2016 parce que bato wana tangi déjà ba roupé, bango da toche bango boy. Toche bango boy. Totika siko na bitumba ya biso na les autres là oh non babimisité. Merci beaucoup. Massa. Mamu oxygène à roloba. Na ebito ke bato ba landa biso ba héros dans l'ombre bébé boké tu confort. La femme aux classes mondiales, Robert Bassende, Olympia, mais franchement, est-ce que MeToo, les bombardiers, est-ce que MeToo, il va misser Marie-Paul et ça là? Mais on est ici là. Bon, Oazolo Babo Ferrari, Motona Magique, on est Pierre Moutalobaki. Ah, mais maison Mérezanani, maison Mérezan Marie-Paul. Donc, si les lobos baraté, color, qu'est-ce qu'on est à Marie-Paul? Ngana lobi boye bo ke no beta bozo ke beta na ngola et on sala ke bo kuta na maison mère na habité bozo nga est-ce que bozo nga ne loko yo ganisi ndenge biso to yemba nde ba yemba ba grand prêtre ba boss ne ba Dolph Muke ba Chilamwina ba boss Ventrier de Lukapa ba vena biso mavula na Luanda les bulldozers eximankanda ba roya concert wana ba yandule wana po ba bike ba okuta la bonne musique biso toza na répertoire costaud ba nostalgie quand on parle de nostalgie quand on parle de œuvres on voit Marie-Paul Ferrari o comme ça après vané bino boyebi na clan wenge po ya père spirituel la clan bobi na clan wenge nzembu oyo eza chef d'œuvre lokola nzambe zate oyebi ke na clan wenge wana bozolo bapo banzembo Marie-Paul obete comme tout en ba 3e génération ils ont tout dans la première génération banzembo lokola ba kukamwani te kokane oyebi ke wana za makambo oye ningisa ba stade ya ba B50 ba boy na boy yo yebi makambo wana te donc biso toza na idéologie moko Ferrari o rêve to maman na biso oh to rêve neni to rêve nini muto telemi boy yo zo zonga na soni talanga bien toza 10 ans ya Marie-Paul toza na 10 ans ya Weranson lelo oyo to comparer non to juste ko to ye na ngo awa to pesa sikoyo non yoka kasto solat bo comparer nini po Marie-Paul alege na mamba oyemba musika alege na mamba kolata musika alege na mamba ba pièce musika azana ba biloko kitoko po yaza mutu agu aza mutu a sentiment agenda ata sombe belé pe na budget mais yo kene na nani beta compte pour mon comprendre ba ve baba bourgeois hein yo zo achicha bele sindeni ablo na kin bobeta olobi ana kin bobeta to beta ba place belé ba boy na boy to tondisa ba stade matata actuellement awa Ferrari solat na minute o vient na biso na kata nord biso to na kata kin mais na kata kini to lunga oyebi to zali na Brazzaville na mboka ya Sasungweso na oyo à part v hein oyebi to zali na Kikwiti hein na Kishinga Mpemba oyebi ah mais bino ba journaliste faut boluka boyebaka bino nde faut boyebaka bozota monye na complexe po ba monisi bino complexe ali bon limbisa po tamzu ba monisi biso to aba duto laksa bilaksa laksate na ye banana na pièce ça c'est na lobelango bon boza danger pe ya courant to boyité mais to ça la plaisir au moni bato ba na biso va to zo papier na ndeko mususu bo prouver non ba ndeko ba na biso bo prouver ba on au contraire bo ça ba on a plaisir ya eloko moko comme ça to ke na ngoti na suka
Mais on va traquer. Mama abalela Dauda ne badao nakobala teo kona kokoka teo nakoluka chachomba maperero kashoki makoe abalela nalangi mwasi ya bonga mobalio lokola tedi kinsala yena maveo lokola yo yo lokola yo yo lokola Yolande Kapaya mama oh lokola oh le bombardier mama mapasa lokola imolese yena ngenzo amigo nonze iduga duga ikela ilomba musi omo mwila mudala simakanga oya ya mawe mwila mudala omare frappe oya ya mawe mwila mudala chose tusadi oya ya mawe mwila mudala changi fimbo oya ya mawe mwila mudala ya oya ya mawe mwila mudala mutayangu oya ya mawe Yolande Kapaya pasi ya pamba na mobali ya nsango pasi ya pamba na mwasi ya nsango lelo a gauche elobi a droite moto pasi olekisi ngai ntango se ya pamba eleno singe bolingo eza mboka mopaya nga nandimi lelo yo moto akolinga suka se esalela yo bibale nakobala te makwala mambu mingi nga namoni pasi ya pamba nga namoni pasi ya pamba ah Brittany Ozia mobalo ya solo mobalo ya solo ayo pasi solo ayo pasi ifete mama nalinga nalela dike manzangani nakobala teo kona kokoka teo nakoluka chacho mbonga perelo kashoki tante na Charlie abalelanga nakobala teo kona kokoka teo nakoluka chacho mbonga perelo kashoki. Merci beaucoup, vraiment. Ekoti, papi, naebite parce que mais bino ba bon chanteur bo bolingi bino ka patience oyo. Ba orchestre na ngwe belé pena boye bo bimma bo kende so ba wapi. Bon moi ndo dans mokili boye nzamba asala muna ndenge na ye nzamba asala destin asala mabena malamu asala mokili asala butu moi comprendre donc nzambe aza juste tito zalaka awa ye moi yebile pourquoi toza awa po batira imeza ko benda ya ko to ba master papi eza nini te toza awa nanu selon nzambe nzambe munda faire vivre bisna mokili toza nanu awa to vivre mais ngana bisaka ba chanteur tuba oba yemba pe ba disque zo bima ba ke ba po kimbombi akwata tata mama walengele kimaki bola bola danger do yango nde kanga mokili yango nde sisa polémique yango nde sisa G poto yembi danger ya ba danger ba timbre danger ba thème danger ba texte danger zanaka ta album wana dongi bambote bena bana tu à Paris bambote bena masanga tati bunsana na Luanda zekele matobo zefire mampila mon ami masanga lengi nsumbu Patrick Mbenga vu de loin dudumba ki mwasa mwinda alati pembe Bo senti bana poto bo senti pena que non ngai pena ba mettre nga d'accord na ninga mabete parce que
Ngai ngaso na yambi ba artiste fo ba emba. Bébé confort we masolo. If Malu Kinshasa Marambo. Costa Diomi Miake. Ouais. Na habité bana Luanda ba otala biso. Bana Luanda ba otala biso. Message ni ba rozo parce que Luanda wana ya blague te bo boulette ke bino ne el parinde eza orchestre liboso ke beta kuna. Ouais, message ezaka gao Miake navigateur animateur di mouvement moto do pesa posa. Donc Luanda wana to ape bata liboso ke ndango te to ape bata suka te mais toza bato bazo zela. Po ba kenda ba façade na ba kuna ko makalambai. Entaba na Luanda bana posa ba façade sikate ndaono ba monate. Donc to sepelisa bango na ba œuvre bien. Ba œuvre net nini o pena Miake pena rozo ngisa subiso bana Luanda baza na idée. Ba maya kitoko eza ndet mikona le loko mona beta ngo zuka ntango. Ba maya bien za ba oka bana ba animateur au tambo apena nzela rai. Zokelelelele, je pleure. Zokelelelele. C'est meilleur kobilisa bango. Vraiment na kobilisanga. Allez Zou. Bayangwe. Bayana safuko. Bayana pondu. Tinza mwane. Bibozi pasogede. Tinza mwane. Rasole yehuti kwendi langabane. Hamba siribu. Bana balembuge dibo. Tinza mwane. Bibozi pasogede. Donc tinza zolela. Bibozi pasogede. Donc bako sepela. Na bakri ya bien. Babilo ya bien. Biso za ba animateur te po sepela sabatu fo yemba bêtise. Faut boire cri moko boye o tata na mama na bana ba pe na salon. Eza nango passable. Eza pe na animateur ba yemba ba bêtise. Baze belé. Ata moi mi balé. Baze belé. So moi mi balé. Ngana ko tanga bango te pona ki pona fula bango te mais tous les animateurs ba boire bêtise miya ka zo ko fuka misa bango a genou. Na ba animateur ba geste wana zo boire le la Tintin. Likamba osa les oye banate. Animation fo zonga ndenge zala ikala basira ba vie juna mbafu. Donc animateur azo boire ka o sentir penage a pe sa message. Na poto malili Afrika moto mutu to ebige mikile zala malili kini moto et donc un message. Donc de lo mona beta mikolo. Etengwe Kongo tozakolona poto bukambuma etengwe tozakolona poto bukambuma yango bino bolona kate bumbu ilonanga yango bosalaka dozo pesa mutu message mutu alona kate bige fona lona po lobi na buka donc mutu tu alona ka fo buka donc ba animateur to boaki sa makamba ba bêtise to zongela ba message ezate ke bando yaki ba grimace lokola kiki. Animateur peut faire la propre. Et à tous à la venda. Et puis animateur doit battre mon auto éduquer masse. Et puis doit battre mon photos avec exemplaire. Et puis merci moi. Nani Simo. Naebi ndeko nanga ngoto na ko bosa na eta. Ngana biso animateur merci moi. Bachanga na Bercy. Ngata yoga ngada ta na obwa ka Bercy olia na loso na matembele shiba on a parlé. Tanga Miake na obuaka. Izana ba yuma musubi bazona okomona nga Miake. Pongana na ndoi moga pompo Miake na loba na bandoi wana ba yana monda muziki na kombona nga. Do tanga na elda Miake ba ba le loso na matembele na ba pale. Do Bercy nga zana obuaka na ngate po ya saka na menga na ne bwakela ba juna na ba bill na voix te mais to abata tout droit mba moko. Oyebi ke na animation bozara pe na honorable na bino. Honorable d'animation à la raté. Honorable l'obès. Ah, l'obès c'est un frère. C'est un frère. Prévané que tu bétane pe mouvement moko. Malgré ya comme ignoré, mais bien qui manque le nom ya gaza. Merci. Mais bon yebi c'est que honorable na musique est à la raté. Nous les ande beta yemba bina. So moni mutako mo yanga honorable ngana ni c'est que on est à distraction. Et puis na websere loko moko atiko mema mbonda na wenge alinga distrait wera na mbonda
tolongola mambambunda fo tobwaka animateur lelo koyo na kraki luba lobo na kraki Congo lobo no na kintandu apportera un plus na ye na musique monotone yebisa ye ke na na collègue na mo mi yake bobetane na Vampire Fondation pa fe bwingi ayebisi ko komi monotonie luka ya peso ba cri mais na obeta ba ombata mukolo siko na kimbombi taka na longo ti place oza la community kuna ba zo mbata na ba petio na nyosa mike ba osaka na animation wana ba zo mbata pona na asir na ngal makam na oloba ngata gabon te nabi na minute oyo nabi misiki kitaki ka tonto utaki braza eloko wana oya bandimi ya chicha bandimi ya chicha haribala lobaki oya kofinga ye oya kotongo ye binobo kipete makala moto na moto na ye hana biribidingiringoto tala nenge babebisi bavia bana bato makala moto to bana na chimbembele merci on sentir quoi la musique chimbembele wa mama mwe chimbembele wanye chimbembele wa bantante chimbembele wanye wa mukansi wasiona legala imona je Abdallah mama bandimi ya chicha maripola lobaki oya kofinga ye oya kotonga ye bino bakipete makala moto na moto na ye mata mukolo makala moto maboko bikolo basheza lisusu makala moto na moto na ye abebisi bavia bana batwe makala moto na moto na ye matere babebisi mulo makala moto na moto na ye sotosonga vraiment na nzela makala moto na moto na ye ale lengisa angana biribedingi ringoto makala moto na moto na ye. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup, Mabongo pour la binomoko. Merci beaucoup, na batotou, balana biso. Alors, on a habité, mon dernier message, moi, de 3 personnes, à 4 toujours. Donc, dernier message, nangai, tant que naza vi pour nous, on a koufité, et ça, kake, peuple congolais, continuer à soutenir les musiciens. Les musiciens bakendaka susu libanda te, bapoto te, totikalaka batu moko ba Afrique banini. Bino nem de refula ba artiste na bino, botika refida ba musicien, oh ya vida. Mais mutu na yo ba vida tamso teka na libanda. Donc na lo ba trop te ponga paka na zape danger te, biso nyonso tozo kotisa kaka mendu le toye bien po toza na grand. Marie-Paul. Na kobosa na kovansa ba staff na ngate, Adeline Onema, Trésor Onema, Lili Onema grave, Marocain 17 étoiles, sans oublier Omar Frappe, Makanaki, donc merci à trop, Brittany Ozia, les facilitateurs. Merci beaucoup Wangiyo, on a habité message et puis na bato ba Hollanda yo. Ouais, merci tonton de la presse. Au moni biso toza ba benga ba koko tingi ba paralingomba. Toloba pena mingi te poso tolobi mingi ezalaka mabe trop. Moni regret zana ba question mingo posaki na ndeko nanga otuni na retenaki ba bilo mingo lobi otuni Wengel Paris 110 ke bazo ke sala nini na lelaki na kati po mo nezate omoni tango solo ba Wengel Paris. Nous sommes des Africains, hein? Même en Angola on a toujours qui ne pas africains. Omoni Afrique bazara soki baki mundele mo kazoya bakwa bakosana esprit mo ya enviement ba mona mundele biso toza ba parisien tato kita na Angola donc eloko liboso ba tana ba parisien ba ye na Angola donc mindele ba ye na Afrique eloko liboso bazwa envier batala Wengel Paris. Deuxièmement Wengel Paris esala ba succès ya ba couvre-feu ba Armageddon ba nganga nzambe ebele tokenda Angola te donc batu mususu ba précipiter eza lokola to tambola na de choses na vie boye lukuta na vérité to ba escalier na ascenseur omoni wenge wana utangi wana bango baya na ascenseur Wenge maison mère wenge wana utangi wana maison mère wenge maison mère
baya na ascenseur baya na lokuta ebele po preuve wenge maison mère kombo ya maison mère so baza na esprit ya vérité ya bonzambe fo balobaka kombo ya maison mère mutapesa yango Marie-Paul pe recrutement ya wenge maison mère c'est Marie-Paul Adolphe te non Adolphe ana lito au sala recrutement ana lito yona te c'est Marie-Paul ana waya na sele na bill c'est le yo na yebite na yo karaka ka ipara utaka Marie-Paul ayana nani Marie-Paul apesa JDT mabiala tozane na wengel Paris ba sampa tozana bona ba el Paris ba mission belé apesa JDT Adolphe ayana petit na yolo aloba petit na yolo tout fait nombre neto lobela so to yena idéologie wenge ndenge vie masa nanga to lobake ba vie tout ba wenge tikala moko mais viango boyebi masolo ezaka na vie moko ya clan wenge azaka soka lobi ligambo esalamaka ezaka ye wenge Paris Marie-Paul soka bimisi bateni balandaka preuve yem ta sali wenge nyonso moni nzembo mo boyebi ya solo ya Marie-Paul qui n'est bouché ouais ya solo nanyango mwana Dorothée mafuta nza ça va paraître responsable bona basi bona bana botanga bo futé ba parler orchestre na bino El Paris na Kinshasa ekufa te ola na kopesa raison pour anini oyebi ke ngana na daji mona ba makanisi ekosaka momino wako bima ba to mona kiebo me yobi ka aza place mabe do makanisi na yo ayo makanisi no kosa oke wengel Paris edaya mutaza vivant vie krukuju vie mupepe azaka na yo toyebi kaza ndeto za wazana biso il est parmi nous merci na bato ba Hollande yo ouais nga vraiment na ba méchant na ngwa mamandule ndenge bokota ba koterie ya koboma orchestre bo boma ye mutaza vivant bo boma ye na obora na nga mutute donc nazaka pona kolobande vérité boye ba ke roi Pelé akufa te azali parrain ya wenge El Paris aza sous parrain ya wenge mobimba o wenge maison mère wenge BCBG ba wenge mo rebota ma ba 565 ba wenge kumbela donc eza Marie-Paul donc akoyi kokufa te yenda salinde bomona wangiyu les vampires sans pitié ngenge qui ne craint pas la guerre esprit ebele mutabanga raté donc mingi yango wana. Merci beaucoup. Alors Oxygène, dernier message boso comme Luanda quand bon je crois début août na calendrier ils ont raté comment donc dans Tchakaba les 5 déjà tous en Luanda Tchakaka c'est au moins la précision précision yangoana parce que avant bisoto comme mukonza mboka bisoto comme avant yé parce que via bisoto commis après 2 jours via ekoya donc nengeza wana bana Luanda donc na yebi ke kala mingi te tozo kende vraiment to sepelisa bango moni ebele bazo beta na bango ndule mais ba vrai ndoulé yango ba salaka ke ba bomba rango mais cette fois-ci ezamara mwanzambe nzamba pesi chance to comme Luanda na bige to kutana ba ebele o vraiment ba ozela biso lokola maman na biso Monica dona Monica aventurier de Lukapa boss des boss hein na bosanité mavula na Luanda na bosanité nani mutu ngai paki mvula bebechu kala mingi te tozoya bobongisa de ba poche hein Vasco de Gama temps présent Vasco de Gama prêtre hein Matita liebo Revi Futila bana na bazoya Machuda Mandangi ya Willy Mushedi Koda Mboka tozoya bana mikili na bosani binote Paris hein Paris na bosani binote donc so nazo tala Omar Frappe azawana Didier ki balabala na bela na bosani te Trésor Chimba o babengi kombo ya Chic Rebelle hein na bosani souste tonton Chimba mutamayele Alex Fumunsi hymne national vioyo alobi na biso ba petit Tibozoya donc na opesa kaka ne fils que 8 musiciens Bakar donc ne tozo kende boye tant tozo ya boye bango donc tozo ya na Bakar ya musique grâce ya vient na biso Alex Fumunti national oh mais nazo biso ngo ezama ya kokosa hotel tozo Bakar 8 musiciens grâce à Vienne Abisso, Alex Fumunsi, hymne national. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un réel plaisir pour moi de vous présenter Wenge El Paris à Marie-Paul. Donc les 5 déjà Awa, hein?
Les 5 déjà, nous sommes arrivés presque à la fin, mon frère. Donc les 5 awa, bana ya Luanda, boya ya moi belé. Eh ba ope ba olunga Paris, oyebi kaka. To komi vraiment suka. Je m'excuse. Au moins nga na lingaka naza chanteur. Zana batebe na mikili, balingaka bayoka moi thème, bayoka moi message, hein. Pona ki mbombi na yembi ya osakana te na sali diona vie. Eza facilité osala diona leader. Atika bosa diona ngana betelo kona po sepelisa pe moi bato balingaka 30 secondes. Bolingo 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 amour na ngai ekomi désolé bolingo bolingo lovango ekomi otelengana bolingo bolingo amour na ngai ekomi bolingo ekomi singa kwiti kwiti na lalaka te lamule ekomi singa denge liputa na bosana kokanga damida simbanga bongwana anesthésie mais de sa 5 fois péré yozala pene nanga dadi soso simbanga bongwana anesthésie mais de sa 5 fois péré dadi sasa zala wanga adishi mongombe mide pablito Harry papa kitata honorable qui chanson. Merci beaucoup. L'artiste chante. Voilà. Batotou Balanari Bisso, héros de l'ombre, bébé Bokeh, tu confortes la femme aux classes mondiales. Yves Malou, les bombardiers, Célène Piana depuis Rennes. Mon vieux Robert Bassende, Costa Diomi, Yametiol, Batotou Balanaranga, Bako Jokama, Jibana Poto, Getty Mungaba. Donc restez branchés sur Elengia Congo TV officiel. Pour clôturer. Obosani, Oma Fwap, Oa Simbi Paris na minute. Merci beaucoup. Merci. Baoucho Lobaye déjà. Baoucho Lobaye. Voilà. Donc merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin des 5 eaux déjà. Elle Paris, Nakata Luanda. Pour te clôturer, Baba n'aveugle ba kolia na butu kureke. Nana oyebi sa muninga ke kureke devoir à domicile. Boucle.